Ngai kombo na ngai Papa Ngongo Louis, Papa Kulutu ya Shako Kandakanda. Bon, ngai natikalaki nde moto ya masuwa. Bango nyonso basili bakei na mabele, ngai moko mutu natikali moto ya masuwa. Alors lelo mwana na ngai bae babokilo bae ko se présenter nde. Mais bae ko balate mais présentation. Alors naza ko yamba bango lelo na ba 16h 17h naza ko yamba bango to masolo
ndenge koleka toko solola alors ndenge toko yokana nzambe ye moko mtu ayebi mais nalingi mwana na ngai bana na ngai babala bana na ngai bazwa ba mibali babala babota bana omona alors ngai nazaka pa kulutu nazana mingi ya koloba te ezali discours te tout ça et kaka présentation quoi alors nasuki kaka wana C'est mon avis Kala. Kala. Oh. Olinga bodo. Olinga bodo. Ngana sana sisi na epome na nga document na nga nyonso. Vous avez vous n'avez maladie joie na biro. Merci on a.
Côté Bélé. Ah, Bételi, nous balancer à la main. Ah, mon a le quoi va remplacer une cercueil
muta charisme na fingo mama malamu te. Belete, posta bicho za msuza kuna. Watu wako te belete bicho za kuna. Betty, como outro cara, vai. Marcelo. Marcelo. Gel de hafta saati olacak. Ah, bunu da ne geldi? Thank you.
Mano, ada pete. Ada pete. Ué, procura essa lá e essa lá vai vir. Namu Kongo na namu. La pesa sani kwa sani. Pesa sani wana. Malewa wapi? Bolo manano, bolo kwa. Ah, kendo pesa bango mbote. Ah, zole la boke. Ezande ni ko soda. Toto. Bana la nolosi. Mimi ndo na YouTube. Na ebiso Dada. Bade nazoya. Andika ipala ngai. Kwa mwana makasi. Akanela biso. Yuza bopwani na. Azalaki tetu bana. Bonjour Nan. Bonjour. En tout cas, lelo to une circonstance mosusu. To misana oyana esengo mais lelo bo perdre oyo ba beni moko ya babaoba akiti. Bonjour maman. Bonjour papa. Toye tokuti bino na circonstance ya pasi oyo ekweli bino moko ya babaoba ya libota akiti. Assistance ya maman ya président ezalaki bomonaki esali nde nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Biso tomesana ko sepela lelo oyo nzamba permettre to lela. Bon,
eza kaka ya mokano ya nzambe ya mokano ya nzambe tozala mtua ya esengo azalaka yambaka enveloppe ndenge babukilo bakenda kopesa ye enveloppe bopoza biso na ye mpe baquestion tosololaka na ye ya nangoka nzambe mo moto apesa mpe moto azwa akei na ye papa kolutu abana na biso akei atiki bana na pasi mingi na motema ondi moni bana na kimia. Mais eloko ekamusi biso makambo esalami tellement rapide toyoki kakufi lobi lelo mbala moko bokundi. Non, aza ne musulman. Ok. Musulman balalisa ebembe te. Ok. Musulman balalisa ebembe te yango wana omonaki akufaki avant-hier na 23h bakonzi yango lelo ndo omoni bato aza ebele bazolela nanu bamosusu baza na mawa bana baza na mawa bamosusu bayebaka baoba bakakwe baoba ekiti boye na boye tozaka na mawa nango baoba. Moi liloba mpona koreconforte bato oyo nyonso bazolela mitema dasi ezoki bato bolanda bino libanda bafamille baza libanda mitema ezoki etanke mama okoloba na bango nini? Bon, eza eloko eyaki akei akozonga lisusu te tani ekokaki nango aza baoba wi aza baoba ya famille agene mpe ekokaki nango ya kokufa abelaki bon nzambe azwi molimo na ye akufi na agene bon wana akoyebalanga te. Présence ya mama ya président lobby ezalaki kaka parce que boza ba voisin to ezalaki na eza na relation mususu na kati te présence ya mama ya titi président na biso ya République du Congo ayaki puisque amesana na ye bavandi ayebi ke papa kolutu avandaka wana so tovandi baplace moko tokomi ya bandeko ayebaki ke papa akufi ayepe aye kolela na biso elongo après aleli na ye mama mpe esali ye azongi na ye yango wana mpe tosoyo bon kolela ezali kaka donc baoba. Ok, merci. Encore une fois, nos sincères condoléances. Famille d'Ada International, on va souhaiter famille au Babungisi, être cher na bango, nos condoléances. Toti cabinet tozaka na bino. Merci. Maman, bonjour. Tout le monde a vendu à bâti par rapport à Sango Oyo Bozanango et les Kindengeni Bamakambunio so. Papa Kandengo Moni, Lobi, tu as pris na Kiwa ya papa ya ba na biso. Et Lobi na tezaki déjà avant. Le quoi baza musulman, il a fallu pas kundaika ka Lobi. Suite ya moi kobongisa makambo mike de bati bakunda lelo ndo omondi déjà bakokunda. OK. Yango tozaka ka tofandika na matanga. OK. Moi conseil pour na bana batikali parce que tout le monde après liwa ya papa moi déstabilisation kotaka na famille. Moi conseil okoko pesa na veuve ou atikali na bana okoyebisa bango nini? Bon, merci pour la question. Conseil na kopesa ezaka papa azaki baoba pour une atikala ki konzi ya famille kaka ye moko. Lokola ya ki na koloba bana nyonso batikali na veuve bazala uni bana oya liboso baza bana mibali bango nde bakomi na place ya bapapa baleki na bango ya basi ya mibali so baza na likambo ifo bakima mbango epai ya oyo baza baliboso na bango bagrand frère na bango comme ça soki baza uni mona libote kokende kaka ndenge papa azalaki conseil na kopesaka bazala kaka uni. Ok, merci.